Bani na bébé à 4 mois. Bébé à 4 mois. 4 mois, une année, 3 ans. Donc là, il y a 3 ans. Et bah, qui est à l'hôpital. Abeli? Bazonga qui est à l'hôpital, à la malnutrition. Bazonga qui est à l'hôpital. Je crois bien à un papier. Ah ouais, bah ça qui est à Mankoko. Voilà. Bon. Mais Tokota là, il y a Kimbondo. Bah le biso, bah c'est si biso wana. Parce que à l'obarapeté, à Tambola raté. À 300 solo baté, à Tambola. Ce qui à côté échographie, bah le but que appelle la signe dans le mof bakataye. Après ce qui après échographie, bah on a besoin na clinique universitaire. Donc on a des scores, bah ok les examens parce que ça là après 10 minutes à subi. Après 10 minutes à subi donc. La souba après 10 minutes il y a. Donc. Ko papa ronyo ozo mon na âge nini. On a soit qui est moqué, bah côté va remis balai. Na les qui n'est au à une année. Voilà. Donc, ce sont des enfants au bazar toujours abandonnés. Au monde qui biso, bah famille mususu bazala kana habitude, ceux qui aboti moi na moni moi na zabiente. Voilà. Atiki abandonné. Moni que non côté ya papa yeba na raté. Bon côté maman possibilité. Exacté. Donc basundola bana sans faute. Na Congo ça s'est fait. Mais bato musu balenge la rabana biso na Congo c'est possible mutu pe abwaki nazana bana musu abaya kotikela nga bango ba bébé ba une semaine biso mutu la mona tongo ayebite akolia to akolia te na bano calculer non lipa nanu oui et puis na midi akolia nini na pourquoi ezo yeba na kutu te yango moni ke non ngai na ndimaki nga bino en tout cas lokola les vocation j'ai prié Dieu me permettre ngana ba condition nyonso. C'est pour cela que na accepta même ko vana na bana kozana bango na mesana o bango bakolia nga penalia. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poste ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami pona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. L'humanisme, voulais-je dire, l'humanisme nous oblige, mesdames et messieurs. Mbote encore une fois de plus, monaki place to bandaki n'annonce nabiso et awato esikoyo to fandi to solola concernant esika otoyeli rendre yango visite. Na yebisa kibino ke tozali bongo na commune ya Ngalema. Tozali na quartier général Mayele. Tozali na avenue Matadi numéro 22. C'est-à-dire tozali na kati ya orpheline, les cris des orphelins Aaron Koutessa. Place wapi toye lelo na tongwa lelo. Na yebite so ozwa biso na moi to na butu. Toye ko rendre bango visite. Pona toya kotala condition nini oyo bana baleki bande ko na biso bazali ko vivre. Botala bino moko ba biloko soit ba makambo oyo entouré bango. Ba fulu, ba érosion. Pendant que tozana maladie moko zali ko bomba mokili mobimba. Maladie wana ezali ko kima salité. Donc il faut ko sokolaka maboko na ngonga nyonso. Mais bango baza tout autour ya salité. Est-ce que yo mutu za kolanda biso partout ici ka ozali? Oko linga kende ko na yo moko, mwana na yo moko,
leki na yo moko mutu na yo moko yo yebi à vivre na ba condition moko ya boye okolinga ngo to kolinga yango te. Comme je le dis souvent, na te yakate mais na mekampe ko conscientiser batou parce que comme je le dis, l'humanisme nous oblige. Humanisme. Voilà. Sur ce, je profiterai pour dire un grand merci à toutes les personnes Bazola Nabiso, un grand merci à tous nos abonnés à Nouvelle Tendance Télévision, un grand merci à Batounia Soba Soutenara Biso, pourquoi pas dire un grand merci à Paul Ventour et Montomoko bien depuis Bounès, infiniment merci beaucoup. À Valopine du Tour d'Europe, tout ça, merci. Merci à Maman Marie-Jeanne. Maman Marie-Jeanne Ntumba na Belgique, merci Mingi Nabi Bino. Vous allez trop sensible, vous n'avez pas si Nabino ba Congolais. Et ça la rapenza malamouté. Et sur ce, dans l'occasion, nous profitons pour présenter joyeux anniversaire, infiniment joyeux anniversaire, na maman Nabiso, maman Sylvie Lutoto. Donc, à l'occasion des 50 ans d'âge, maman Sylvie Lutoto a bengisi bandeko na yenyon sur le 1er août na 15h. Donc, le 1er août na 15h, maman Sylvie Lutoto a bengisi bandeko na yenyon sur photo respectera R. So a bengisi na 15h. Enfin, on a comme pas, soit n'ambo comme pas plutôt. Soit bien si on a 15h, faut ça la réforme comme on a 15h. Donc maman Sylvie le tout a bien si bande qu'on a union sur le 1er août na 15h pour un barbecue moko juste à occasion il y a 50e anniversaire naïe. Balobi pour une barbecue juste à côté de sa résidence sur 8 Allée du Maine. Donc adresse les Ali 8 Allée du Maine 91 800 dans la commune de Brinoy, île de Paris. Donc, voilà, tout ça bon en France, tout ça souvent en France, va comprendre déjà l'adresse voilà. À l'occasion de ce 50e anniversaire, maman Sylvie Lutoto a bengisi bandeko na sur le 1er août à 15h juste pour un barbecue juste à côté de sa résidence sur 8 Allée du Maine 91 800 dans la commune du Brinoy et puis Île-de-France. Notez bien. Le respect de l'air, bandeko. Venanga Paul Ventour et tout respecter air parce que ce qui tout va bien, ce qui nzamba sali pe ngolunga pe na kozala wana. Venanga Paul Ventour ba venanga belé ba sœur na biso belé le plutôt respecter air. Tenue exigée pour toutes les mamans. To honorer 50e anniversaire à maman na biso Sylvie Lutoto. Tenue exigée pour toutes les femmes pour la taliputa. Balobi ba maman nyonso moi sinyoso to sana inane moi sinyoso la taka liputa. So za liputa te. Le 1er août, on déjà Liputa. Donc, encore une fois, joyeux anniversaire à maman Sylvie Lutoto. Voilà. Tosalina, représentant et orphelinat, les cris des orphelins. Tocha Siko Makamuna Mesa. Tosolo Lanaye. Papa, bonjour. Bonjour. Papa, bonne santé. Santé, Zamala, Angola Nzambi. Angola Nzambi, voilà. Papa, Mokile Zali Kotala Biso. Ozali président et orphelinat les cris des orphelins a rencontré ça. Na évité ce qui n'a moi mukuse okoki ko se présenter pour na batunyo so bazali kolanda biso bayeba yo. Oui, na bengami na kombo ya Aaron Koutessa. Nazali fondateur ya orphelinat les cris des orphelins. Na année autour de 11 ans. Dans l'année 2020 qui a 11 ans depuis Fondation Orpheline Salama. Oui. Voilà, on copie sa biso adresse à Watosa Wapi. Toza na Ipen, Ngalema, jusqu'à na quartier général Mayele, sur Matadi numéro 22. Voilà. Matadi 22. Numéro 22. Voilà, papa alors, yebisa biso nano ndeti da ba moment oyo ya ba pandémie o ba Covid-19 ozali que mokili mobimba bato bazali kokufa baza ko exiger bato foka ko propriété ko sukola maboko makambe belé mais to moni ozali tout autour na yo awa ba mabulu ba fulu ba salité ba solo na habiter ensemble ozali ko vivre na bana na ndenge nini. Bon, en tout cas tozo vivre na bana na miracle Nzambe. Donc ce que nous avons moi santé oyo voilà et da bolingo Nzambe. Amen. Toyebi ke ba Congolais bazon tozo nyokama ba Congolais bazo souffrir soki ba Congolais oyo bazana bana misatu mini bazo souffrir bongo biso to na bana belé voilà bon donc souffrance na biso ko za la niveau ni otala ke à gauche à droite côté à kobeta porte ezate bon mutunyo tazolela voilà siko yo okolela siko epa ya nani nana kolelisa yo ozo comprendre que to komi na place moko que soki nzamba tie loboko te
bozokufa to bano bazokufa. Est-ce que papa Aron, au total ozali na bana combien? Bana baza 50 awa ndenge eza boba ozomona awa na quelques bana musu bake na école o bazo récupérer ba cours na ndenge mais bazo kena ba uniforme te na bilamba ndako. Voilà. Donc bazo kena école. Je pense que peut-être air to komata boye au mona école esika batangaka. Voilà. Donc bazo nombre de 50. Baza na ba à partir ba bandi na âge nini ti na âge nini? Bandi na bébé à 4 mois. Bébé à 4 mois. 4 mois, une année, 3 ans. Donc là, il y a 3 ans, qui est dans l'hôpital. Bazonga qui est dans l'hôpital, il y a une malnutrition. Bazonga qui est dans l'hôpital, je crois bien qu'il y a un papier, ça qui est dans Mankoko. Voilà. Bon, mais Tokota là, il y a Kimbondo. Balubiso, Basilisi Bisowana. Parce que à l'Obarapété, à Tambolagate. Il y a 300 zolobati à Zotambola. Ce qui à côté échographie, le que appelle la signal, après ce qui après échographie, on a une clinique universitaire. Donc on a des scores parce que ça après 10 minutes à Soubi. Après 10 minutes à Soubi. Donc après 10 minutes, il y a donc papa Ronyo, on a mon âge nini. On a soit qui est mon cœur, bah côté va remis balai. Na les qui n'est au une année. Voilà. Ce sont des enfants au bazar toujours abandonnés. Au monde qui biso, ba famille mususu bazala kana habitude, ceux qui boti moi na moni moi na za bien té. Voilà. Atiki abandonné. Moni que non côté ya papa yeba na raté. Bon côté maman possibilité. Exacté do basundola bana sans faute. Na Congo ça s'est fait. Mais batu mususu balenge la bana biso na Congo c'est possible. Monto pe abouaki. Nazana bana muso baya kotikela nga bango ba bébé ba une semaine. Mais c'est toujours l'Afrique et puis donc Congo donc c'est comme ça. Voilà, Congo c'est comme ça, ils ont ça là vraiment pas si kota là que bana na biso, baleki na biso, peut-être na ba condition, pe na ba ndenge nini bazali ko vivre. Mais papa on t'a évité 50 bana. Tobi que non peut-être ata bato ba bora na ba mabanga ba didi kinwani ba chacho mbala ba nani nzimite ke bazana ba 50 bana. Et bazana ba mbongo ebele. Alors yo ça na ba possibilité ebele makasi oyo o lesaka bana ba 50 wana ou bien ozana ba soutien mo ba utaka na gouvernement, ezana ba soutien mo ba utaka par-ci par-là na ba ONG, par-ci par-là ba sungaka yo to ndenge nini. Bon, mo batamoki baloba ke nzoko alimbana na minu na yete. Voilà. Na linga ki vraiment na yebite soko permettre na pesa ona moi historique muke pour comprendre et loko ni ne sala ki natana na mbongo te na boaka charge oyote. Voilà, vas-y papa na piso mata. Eza vocation o na zo sala ponanga. Parce que nazalaka na likanicité que un jour na koki ko sala musala oyo. Na bima pe mboka oyo nazalaki mineur na âge à 16 ans na ken étranger na mboka bapaya. Kuna na vanda 17 ans. Au moniteur où il vend musika na ba parents, aux assure que un jour tant on a okende to kuta na ba parents to sepela to seka. Mais babenga yo boy que papa a piqué crise tant on bazo kene na clinique Angalema a kati motema. C'est ce que na zalaka tension qui tanga. Voilà, yo na mboka mopai. Nga na mboka mopai. Voilà. Tension qui tanga tina 5. Ba meminga na hôpital moko ba bani ko réanimenga. Na mbet hôpital nde na yoka mungongo ezoro bananga ke Aaron, si à ton âge, aujourd'hui se soucier pour na papa na yo ou a dépassé déjà 60 ans. Yo pe oza minerité. Bongo bana o ya mike babungisi pe abango baboti na babazage. Douleur na bango ekozala ndenge nini. Voilà. Na vandi siko na bani ko sa réflexion na bien c'est que to bana mike na mona na babala bazala ba blessé moko interne. Nde na se décida ki ngabi non. Ndenge na zo zonga na mboka na nga Congo. Douleur nga mokolo na yoki nazo kene na partager on a bana o bazana même kananga ne place au monde comme les cris des orphelins et autres. Alors tant on a eu vocation au monde muto a sali parce que na moni intel a sali intel azana boyinga pe na sala boy ezandenge mususu. Voilà. Mais muto yo azalaki une intention wana te mais nzamba bengi abi yakasala musala oyo. Donc je pense que
bakotravaille ndenge moko te ngai nazotravaille te soki natikaki mboka bapaya nayaki te mpona keno na esengo mais nayaki mpona vocation ekangaki nga appel nzambe asalaki na yo preuve aneke ntango nakomaki awa nandimaki teke nakosala une année na kati ya mboka na biso je crois bien bato baza libanda mboka bazolanda bayebi témoignage ya mboka na biso na libanda eza mpena mabe makasi na libanda mboka bato bandimaka teke na Congo bato ya bonne santé bazali batémoignage oyo ebimaka na libanda ya mboka ezalaka mabe mpona mboka na biso. Et moi je croyais que ndenge na ye na mboka boye nazoki na mboka boye c'est que na okokisa ina neti funa na papa na biso. Voilà. Mais du fait que nazalaki devant vocation na otala sikoyo na bondelaka nzambe nga binzambe soki yo moto pesinga musala wana vocation wana permettre nga pe na yeba ko vivre lokola ba ona kuti awa na vivre na ba conditions nyonso. Preuve ane que ngai même ba biloko mosusu na ye kolia na ba 2015 bana 2009 na yaka na ye kolia na ba 2015 na kuma olia mwa fufu moke. Pourquoi? Parce que ezaki ba biloko na mesanaki na ngote. Donc kokola na ngai ya bolenge na ke bibina mandefu na mboka mosusu na koli na mesana ba vie na vie ya mosusu ya libanda na yesko ko s'adapter les conditions ba vie o yebike na isasa awa pozo ata mwa lipa eza pasi pozo ata mwa eloko kolia eza mwa biso motazola mona tongo ayebite akolia to akolia te na bano calculer no lipa nanu oui et puis na midi akolia nini na poko ezo yeba na kutu te yango moni keno ngai na ndimaki ka bino. En tout cas, le les vocation, j'ai prié Dieu. On me permettre dans la condition. C'est pour cela que j'ai accepté, même qu'on va na bana, aux anabango, na mesana, au bango bako lianga penalia. Oh, ceux qui bango pe balalinza langa penalia. Voilà. Au papa, ba critère nini, soit le lenge nini bozwaka yo zwaka bana awa qui ne kuso bango na commune. Baya kotikela yo bango pe ba critère nini oyo sala va ba kotika mwana fi wapesa mbongo fi wapesa caution et sala marandenge nini te musala to sala eza ya mbongo te pona na uto yo kondiso ke na yebi ba condition bato musu ba fongolela bo felina te. Voilà. Mais oyo biso to sala ezali vocation ngana benga ngo musala ya nzambe c'est que to na kata ko servir nzambe. Voilà. Yoza pasteur ozo servir nzambe bapesa yo mbongo bapesa mbongo te mais oza censé à ko servir nzambe oyo pe biso to sala awa bafuta yo bapesa yo eloko te mais oza censé ya sala musala oyo babenge donc babengeli yo elingi lobake ngai bato bana ebele nazalaka na bango banda na bandi lelo 11 ans bana mosusu mpe nazongisa na bafamille. Voilà. Ma famille ba monani a famille ba bimi mais ceux qui na lobi que na me mabino na justice pour pesa nga ba mbongo ebele mais natali bozolela bozana ba mbongo ya kopesa nga te. Voilà. Mais étant que bomoni déjà mwana na bino place azali na kosala nini na réconcilier famille na mwana pour mwana zongisa sous affection wana et pas famille na ye et pas famille na ye na sima na libérer bosalenga papier à décharge na libérer mwana gratuitement c'est tout. Ce qui bino bozala ba reconnaissant que à côté mwana na biso abomba maki autant des années to ke ne kotala pe bana wana ko tutia bana tamwa loso wana boye so pe boye na bino te ngana sasa sali oyanga. Voilà. Donc nazwaka mwana na condition te ke ba pesa na mbongo mais misusu basala ka recommander na la police. La police ba ko lokota mwana mususu ya moke na balabala ba yebi ke centre ya encadrement ezali lokola naza awa 11 ans. Tozalaka na américaine moko awa pe nango autorisé menga na boya osala ba trafic so beaucoup de biso na ba conditions parce que na boya ka ba biloko ba trafic wana na boya ka yango biso to mona ba makamo ebele o mona mutu so aye awa ona na posa adoption ya mwana naza na $1000 ko pesa ka mwana te ngana salsa adoption te banda ba pekisa makama trafic adoption koma nyonso faut que ngana leta na leta nano yo soko ibisa kena na leta ote wana ba procédure mila yekune umelaka. Donc bango balingaka na ba orphelinat o indimaka nango ba mafia oyo ba izana ba intérêt oyo bazo viser que asalaki yango po azo ba mbongo ba yebi ke so akeyi kuna ba osale mo papier mo ya lokuta ba pese mwana ba libérer. Mais orge nga nazana ba makambo wana te nazana ba makambo kala bana nde baza bo bango nyonso batangaka
Ce qu'on dit, au fond, on a bango ndenge pour l'éducation na bango. Oui, ba musu sebele ba bokami awa ba musu pe ba na ba éducation na bango. Ce qu'on arrive à ndenge ni na kofa na bango mwana za na ndenge na ya abutami na ndenge na ye o gera bango ndenge ni taki papa. Bon, étant que papa, il faut ça là. Quand on musu dit pour redresser ba o baza dur. Quand musu pe il faut ça la sikoyo. Et na ko ça la apaiser. On a ba misusu oyo voilà baza na bango dirité po soki ozwi na place à boye ozwi 100% bible oyo kotia lokola moto eza na kati ya église oko risquer oboko na bakuluna banani voilà biso totalisaka bango ntango bazoya oyo bauti na balabala balembi balabala baye kosollicite centre toyebisaka bango ke biso awa soki oye na centre condition liboso babimaka te. Ok. Soki ok classe après classe aux ensemble. Doza lokola ba centre musuté o batika bana na moi boy bakei na ba wenzi ko déranger ba ko yiba ko senga. Voilà. Après na poko ba yeko zo na centre non. Biso bana ba bimande po ba kende école. So ba uti l'école bazongi baza na centre. Ponga na zwaka donc décision wana ke ngai na kolinga te na sala lokola ba centre mususu oyo epesaka bana ba alphabétisation donc basali bon ba tableau na kata centre na bango bazo bengisa ba professeur bazo kopesa bango ba cours sur place voilà ngai na linga bongo te pourquoi mona ko yeba ko ba français akoyeba ko koma mais azana sans qualification c'est que lobby azana makoki te aoge na osala demande d'emploi kwa kota quelque part pour azana na qualification moté yango nga na préféraka na soka décision nga dès le début soko moni na 2009 tant na bandi kaka orphelinat na bandi pe ko tangisa bana ba école normale lelo ya na bango ya mwasi bien beaucoup tiété a déplacer à 6 licence a na IPEN donc ya na bango nyoso waza mko na bango a 6 licence na IPEN aza na uzana yi awa tozana ya zo luka musala félicitations papa bango donc nyonso batotanga ba oyo zomona ba biso batana ba 4e municipalité ba 2e secondaire ba première donc kitati na maternelle lokola oyo mususu wana est-ce que o sa biso ma faveur na bato balanda biso to meki un peu ko tuna ta moko na moko kombo na ye c'est possible ba koya voilà mes amis venez un peu s'il vous plaît boya nan boya yaka boya moko boya venez. Voilà, merci vraiment à papa Ron, Zamba Pambolayo. Merci Pena Badon Sobolanda Bisso. Je vous rappelle que Tozana Kati orphelinat, le cri des orphelins a rencontré ça. Na commune Angalima, na quartier général Maïl, na avenue Matadi numéro 22. Yaka, viens. Place où puis bozo monato mais campé. Boyo kinde to solona papa na biso, c'est-à-dire que azali ko sala effort. Ya ko komisa yango esika ya commerce na été. Mazali ko sala kaka ndeli luba ya nzambe ndenge nzambe abengisa ki na musala yango, c'est vraiment kitoko. Ma chérie viens, je commence na banana yo. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Vous en âge ni? 9 ans. Vous en avez 9 ans? Comment on a? Aline. Aline, vous en classe ni? Première. Vous en la première. Ça va. Si quoi depuis classe eza te boy. Nanda ko CP lo fani nanda ko hein? Ah OK, ça va Aline, merci. Yaka. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment on a? Winner. Vous en âge ni? 5 ans. Vous en avez 5 ans. OK, dans la classe? Vous en classe ni? Maternelle. Vous en maternelle hein? Ah, Mikolo zo CP là, zo ke classe ba la muso na tango to CP là. Ah OK, ça va bien. Yaka. Ma chérie viens. Bonjour. Ça va? Comment on a? Mais en fait, le moment quand comment on a ni? Mais après ça âge ni? On a 10 ans. Autant à rappeler. Dans la classe, vous avez un uniforme na yo. Na catch na. Vous avez classe ni? 3e. Vous avez 3e. Ah bon? Ba papa belé na ba maman belé ba olanda yo. Oyebi si bango ni. Ba papa na ba maman no ba olanda pa na mukili mo lobi na bango ni. Basunga yo. Basunga papa, lobi isa bango basunga papa na bino. Voilà, merci beaucoup. Bien, Yaka. Yaka. Ça va? Comment on a? Comment on a? Hein? Bosco. Bosco ça âge ni? 11 ans. 11 ans. Vous en classe ni?
Troisième. Vous êtes en troisième, hein? Nicolas, CP Bosco, balle na balle, parce que classe est athée, hein? Vous êtes en Ndako, hein? Ah, ça va. Yaka. Viens. Comment on a? Hein? Le bas ma classe. Jean. Jean qui est dans la classe? Vous êtes en classe ni? Vous êtes en première, hein? Ça va, Nicolas, CP pour classe est athée. Bon, quand on saute. Ah, bah, t'es en mission au coin. Eh, faut quoi faire? Ça va? Ok. Yaka. Viens. Loba makasi. Comment on a? Simba. Simba. Simba, vous avez âge ni? 12 ans. Vous avez 12 ans? Vous êtes en classe ni? Première. Ok, dans la classe. Vous avez un uniforme na yo? Mikolo classe exacte. Donc, il faut avoir un cahier na yo. Et moi, aussi cahier na yo. Vous avez comme classe exacte. Votre bois là, biso. Ba papa na ba maman, ba yaya na ba leki na ba massa na yo. Aussi ba sala ni pour na papa bino. Papa mbula papa. Papa mbula papa. Loba makasi. Papa mbula papa. Papa mbola papa. Vous allez kukuma? Mais au bango loba poni. Sala l'aise. Loba ba sala ni. Papa mbula papa bakisa papa uzana. Voilà, merci beaucoup. Yaka, Moussou Sanzane. Yo le gars déjà? Yaka. Ça va? Ça va. Ah moulaï, hein? Comment on a? GFT. GFT, vous avez âge ni? 12 ans. 12 ans. Ok, dans la classe? Ouais. Dans la classe ni? 5e primaire. Ça va. Au lobby ni na bat wala na biso. Mais c'est la maman papa mbula. Baba c'est papa uzana pour la tank. Faut bosser là bien, hein? Voilà, ok. Bien. Ça va? Ça va. Comment on a? Tala kuna. Comment on a? Chris. Qu'est-ce que vous avez âge ni? Na 9 ans. Vous avez 9 ans. Vous êtes dans la classe? Ouais. Vous êtes dans la classe ni? 3e. C'est comme on est classe à Tebo. Au salaire ni nandako. Kuliara na komela. Na kolala pongi. Ba akola mo konata 10e tola muso zate, hein? Ça va. Bien, Yaka. Bonjour. Tala kuna. Ça va? Ça va bien. Comment on a? Peter. Peter. Vous avez âge ni? 9 ans. 9 ans. Classe ni? 3e. Ça va. Peter première. Yaka, rapidement. Comment on a? Moïse. Moïse. Vous avez classe ni? 12 ans. 12 ans. Na première. Vous avez la première. Vous avez âge ni? 12 ans. 12 ans. Hein? Yo, on se répond. Dans Peter a beto on a mitalio. Ça va. Merci beaucoup. Yaka. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Vous avez classe ni? 4e primaire. 4e première. Vous avez âge ni? 11 ans. 11 ans. Ok, ça va. Yaka. Mon ami. Eh, hey, yo moulaïbo, ça va? Ça va bien. Comment on a? Eli. Eli. Vous avez âge ni? 16 ans. Vous avez classe ni? 5. Bon, yo za la 5e, vous avez la 16 ans. Vous avez la nini pour la baleki ou nyonso. Est-ce que yo ozawana opesa bango conseil, opesa bango éducation ou bien vous avez mutako sakanaka? Vous avez la nini pour la baleki na ou nyonso belé belé. Moni, faut pesa bango conseil, faut gangela bango, faut toujours bozala na bolingo, hein? OK, ça va. Yaka. Comment on a? Comment on a marché? Mardoché. Vous avez classe ni? Là, la 4e primaire. 4e primaire. Ça va. Merci beaucoup. Mon ami vient. Ça va? Ça va bien. Je peux mon bureau, je peux mon laï, hein? Vous avez âge ni? 15 ans. 15 ans. Vous avez classe ni? 6e. 6e primaire. Félicitations. Mon ami Yaka. Et c'est lui? Viens, non? Ça va? Ça va bien. Comment on a? Chadra. Chadra, vous avez classe ni? Première, c'est Vraiment sérieux, hein? Il faut battre la kabaleki, il faut la kabaleki bolingo, bolingo papa bino apesa kabino, bino faut pesa kayango na baleki ko balandi bino sima. Ça va? ça. Ah, ça va. Lo sunga biso to telema. C'est érosion. Vous allez vivre malamu. Je dois entendre la peine, on a une érosion. Alors, dans ça, au moins moins de 10 mètres. Alors, ce qui est bambou la makasi, li balé misat bambou la makasi beti. Alors, yona bana, nanda beaucoup souka ndenge ni papa. Érosion oyo. Et au coup à biso. Voilà. Oyo nyoso eza lupango na biso. Ah bon?
so tali balabala ndenge elekeli tali kuna balabala ngo eleki kuna voilà kolo on te ko tan tikambi voilà balabala ndia mona on nyuso tikali ozo lupango na biso parti oyo ezali na toilette moko ya dale ezalaki kolokala lupango oyo ntango biso tokoti ezalaki clôturé ezalaki clôturé namoni mpe mire mosusu yango wana koni voilà ozomona kutu mbili wana tobukubuku yango mpona bato oyo ya lupango wana elandi basangaki meme place ya koleki biso porte na biso ekendeki entrée na biso ekendeki ya bango mpe ekendeki basangi place ya kokota na lupango na bango nde tobokaki yango mpo baleka awa donc na mbula partie déjà ya parcelle ekendaki ekenda nde elangi eye bopemi donc mbula soki ebandi lisusu bokoriske nyonso mpe bokei awa eza eloko moko ya eza lokolaki moto aza na voyage makolo eza na nzela voilà soki otali keno tozotala sikoyo ke biso na bana ebele boye soki tolobi kodeplace wana ezosenga fo bozala moyen moko malamu parce que place bozokende fo bozwa esika ya bino moko voilà na bino moko kati ya lupango ya bino moko na kati ya lupango orphelin ezaka place ya bade 3 porte te voilà ntango bozwa place ya bino moko ekosenga ke bozala sikoyo na possibilité to na bato bakozala na makoki ya koaide bino ezali baku te ke chaque mois voilà parce que soki te bokopesa mpe garantie lelo osaleleka mboka garantie esili moto afuta bino mpe ndako aza te bobimi lisusu voilà sikoyo yango moni keno tozobunda kaka boye soki mbula ezali donc tolalaka te otika makelele soki mbula eza tolalaka te mbula nyonso soki ezobeta nga na bimaka na ye otala ozoveye atelemi naotala mai ndenge ezokita natelemi awa naotala sikoyo ndenge mai ezokita pourquoi parce que nazobanga milimo ya bato surtout ozomona meme na ngambo tala mapango ndenge ekei oyo bandako ebukani bavoisin bazali kuti misika par rapport na biso papa aron eza likampene ya pasi makasi bato bazolanda biso yo mozalaki na mboka mopaya oyebi bandeko ebele bana mboka mopaya nalingi olance na message moko concernant bana ozali kobokola etambo oza kovivre na niveau mokomeli nalingi parce que tomoko ene na suka ya émission na biso nalingi olance nano appel nini so isazi ya koloba likambo na bandeko na biso baza na mokili oloba nini papa nazoloba mpona bato oyo nzambe akeli voilà meme ata nzambe azoloba ke oyo aza nango akabola moke na baoyo bazangi yango soki omoni biso tozosala mosala oyo tondimi koya kovanda na bamboko na bakondisio ya mabe tozolala na bakondisio ya mabe tozolela na bakondisio ya mabe parce que toza na susi ya milimo oyo avenir na bango ekozala nini bano soki bavandi na balabala baza badanger public parce que na balabala bazotanga te bayokoli mosala te eri yo kouta mikili ya poto oye oza na mwa jip na yo mwa ndako no ya bien kaka bango bakoya kokotela yo mais ntango biso tozolongo na bango na babalabala na badanger ya ndenge wana tozomema bango baplace ya boye tokomisa bango bato tozokoepargne bino mpe na badanger ata lobi nzambe apambolo kote ozali oye na kati ya mboka koinvestir moye batungisa yo ekozala te mwana oyo atangi baklasse ne normalement azwi bapapier na ye akozala na ide te akende kosalaki kuluna kozala baide wana te nazosenga vraiment na bino oyo boza na makanisi lokola bato comprendre ke yo mpe na vie baeda yo botya biso maboko mpo toede bana oyo meme mpona kozwela bango place moko ya bien esika ezali toyebi ke bambongo mosusu okoki mpe kolia mosusu okalkile banda okenda mikila poto banda oza na kisasa bambongo mosusu odepense okomona ke oyo okoki kopesa baorphelin obwaki te oza na kati ya koinvestir parce que même Bible dit que quiconque s'intéresse aux pauvres il prête à Dieu ceux qui ont déficit nzambe est-ce que nzambe azaki dia fuka te nzambe ko épargne na ba mabe ebele na ba maladie makambo ebele et puis il va que na siècle à venir au kokota bokonza likolo parce que ozali profitable nzambe amoni ke na oyo apesa ke na sa mokili o edaki pe bato mosusu donc bana o baza na besoin ya aide na bino
pouvoir trouver place ya bien ya kofanda mpo soki nga nazala soki mbula ezobeta soki naza awa te nabimaki naza makanisi likolo efuna bana kobenga bato baza koto oyo kuna ndenge nini naza à l'aise te. Voilà. Alors yango moniki tozolela ya bino vraiment boyoka biso mawa po botya biso maboko. Est-ce que papa ndenge ezala keno bana bafani na papa na bango ma distraction? Est-ce que bana bazaka na télévision mpona kotalaka keno na butu kotala ta théâtre kosala ko télévision ezali? Bon, télévision ezalaki mais ba euti kozika. Bana miko bana distraction te. Bana distraction te. Moi, congélateur na frigo, tu vas vivre les frais. Voilà. Réparateur, l'électricien, mon kayaki. Aïe à Bongisi, première fois, et Simbité. Aïe, tu bengi, sous le coup, la joie qui mbongo. Aïe, aux ongles à boyer. Oh, nous sommes balais, faut changer ma compresseur. De commission, ma longue histoire. Yango est vendu quand d'engouana. Donc, dès que ça boyer, baza vraiment na distraction te. Donc, nous sommes vraiment ils à par terre. Donc, dès que tout ça boto, nous sommes par terre. Même na kati ya donc il y a des ponts na bango awa, basaka na saki moko kaka ya loso. Saki kaka moko. Na mitonde tu profusion na ndako tikali ka saki ya loso. Saki kaka moko. Oui les apiers. Oui, 5 litres. À 5 litres zali. Fufu mwandambo. Mwandambo kaka. C'est moi ceux qui peut aider ça. Donc nazo comprendre. Donc ils appellent que monter so beta oluka wapi ko beta. Autres la siko côté ni nego outre parce que motinyo ça zolela, ose baté nani akoko esila bino. Voilà. Pour que bana oyo. Papa d'autant facilement mukeboye. Donc ça pour notre aussi c'est mission na biso kuna. Et là pour na oki ma passe na mutema. Ba mus o bana biso bazolala kaka yango oyo bia. Mususu ba bimisi te za na ndako beza kaka yango bana biso bazolala. Mus ça oyo. On est bana basuba tali voilà au moins que basuba ba o nyonso donc eza pasi kotala na intimité que nous na maman moko so papa moko kolinga peut-être bana o ya boti ba continuer ka kolala na ba musi ya boye eza vraiment pasi makasi donc nous avons kosenga vraiment lisungi na bino na kati ya orphelinat nous en a président fondateur yeyo voilà président tous on a biso kuna comme ça to des annoncer émission donc on a suka émission na biso. Alors, il y a une chose qui est papa. Il y a une chose qui est awa, on a lelo. Il y a une la caméra. Mango ngamuki, la caméra. Ou le banini, ou kangana, ou conclure ni na nyonso autolobi na mukula lelo. Bon, nous avons besoin de soutien na bino. Okoyi ko soutenir orphelinat na musika to na pembeni. C'est que linge lobake okoyi ko zana lisungi na yo. Otindi ekomeli biso joindre biso na nzela ya communication. Voilà. Alors ce qui peut oser la kisasa okoyi ko rejoindre biso na nzela ya adresse oyo touti ko pesa mata du 22 donc ça na UPN so komi na UPN na juste na église la borne. Voilà. Okomona na tour d'abord na parking na parking à Ipen wana okomona panneau na biso moko ya monene ezali wana. Oye na église la borne okomona ba taxi ezobele la général mayele na ba motard soko zui bango nde bakomema yo ba 5 ya zali na 6 minutes okomi na orphelinat esika tozali na balabala oyo général mayele azalaki kovanda matali 22. Voilà. Nde esika oyo tozali. Alors soki ozalaki sasa ozana facilité oye ko rejoindre biso na Ipen eza orphelinat eza ya nsima ndako te esali 11 ans eyebani so tuni kaka nazokende orphelinat les cris des orphelins. Donc ebele bayebi yango parce que tuumeli na musala oyo eza eloko ya sika te tozokende na 11 ans malgré toujours financement ya gouvernement te boyebi mboka na biso ndenge ezali jusqu'à présent bambongo oyo ma budget oyo ebimaka ekena wana bapoche ya bato. Mais biso toza na misala voire même na yambaki même bato ya l'état baye bayebisi ngai ke na ngalema awa
yo nde oza na bana ebele na orphelinat nyonso ya Ngalema yo pe mutu tangisaka bana ebele parce que eza na orphelinat ebele bavandisaka bana baliaka na batangaka te soki boyebu bakokosa bino ke bana batangaka mais biso baekole ezali awa bana bango moko ozomona batanga bakaye na bango basaki na bango bana batanga na baekole normale na baekole privé oyo ke tozobunda mpe kofuta baminerval alors po eza ve onga mona salaka alors je pense que tant bayaki babisinga ke tokosala effort pour que bakanisa yo osala ta école parce que ozotangisa bana ebele koleka orphelinat nyonso mais malgré bozo reconnaître wana mais 11 yango oyo financement eza te yango nazosonga bino bandeko po bino bosunga biso bozela gouvernement te bozela l'état oyo ya Congo te mais yo moto ozoyoka biso ozala homme politique ozala opposant ozala homme religieux homme d'affaires donc aux la diaspora donc ici que aux amis vraiment rejoindre biso oya ko soutenir bana oyo na ba contact oyo to pesa on profiter pesa peka numéro malamo parce que to pesa suka oki ko zo biso voilà toza na 0 na mutazali bana mboka plus 243 voilà 81 386 89 13 voilà Kobandelango plus 243 voilà 81 386 89 13 voilà aux yeux à Mibalé 089 69 voilà 92 198 Kobandelango 089 69 92 198 voilà Soko Bengi aux yeux directement centre orphelinat les cris des orphelins vraiment formation musuza na posa kozwa même na détail au kozwa yango nous sommes là to lembite et lobite que lokola l'état de sunga biso te que to lembi na musala to continuer to lobaki que centre oyo ezali ti mokolo yeso akoya akokuta yango na se na moi vraiment to remercier Papa Dona. Merci beaucoup, papa. Parce que les habits forts, ils ont ça la ghetto, pour rejoindre bande qu'on a biso, biso. Ils ont pas pour la binonioso. Vraiment, boyebaka kota la chaîne Oyo. Nouvelle tendance. Vraiment, nouvelle tendance. Voilà. La chaîne Oyo, ils allaient vraiment chaîne moko humanitaire. Ils ont un souci. Il y a la vie à bateau. Ils ont un rapport à banate. La vie à moto nyonso ko bosa na pete que papa ron na zala pe na charge ya ba veuve voilà vraiment eza mokumba oyanga na bandango bandakala ndé na bandaki orphelinat na bandaki pe branche ya ba veuve ne na hébergaka bango te mais na encadraka bango voilà vraiment yango monike initiative oyo eza monene mais bafaute bapossibilité oyo ezomanke biso pour que tosala susu ya koleka oyo tozokanisa. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre attention parce que Toyaki Awa, surprise, Nakati orphelinat, le cri des orphelins, a rencontré ça. Na sepeli parce que vous avez tellement belé, vous avez dit bandeliki dans cette émission. Ba numéro oya pesi wana yango on les affiché na écran na bino. Donc ba numéro on les affiché. Vous contactez directement. Ce qui numéro à liboso aux été yembalo zoyer. Ce qui a mis balo été ya liboso zoyer. Et ce qui ba numéro on les ali, ce qui bozwinga boy bakena bozala directement na contact na ko travailler vraiment à collaboration na orphelinat, vous allez ko sungana. Bango bazali ko sunga biso pe lokwa tozali ko sunga bango. Donc attention ko zuyete, ko zwanga, attention zwinga ite, ko zwa vraiment yete. Na pesi mote na Paul Ventoure, na pesi mote na Avalopindi, na pesi mote na mama Jeanne Ntumba, mama Marie Jeanne Ntumba na Belgique, na pesi mote na Batebele. Ba kolandaka biso. Alors na occasion 50e anniversaire ya mama na biso Sylvie Lutoto. Mama na lingi yo po fêter pe na bana oyo. Maman Sylvie Lutoto 50 ans d'anniversaire, ça se fête comme ça se fête na France. Ça se fait en avenir, matadi numéro 22 na bana oyo maman Sylvie Lutoto a fêté pe na bana. Alors na occasion anniversaire na ye a bengisi bandeko na ye nyonso maman Sylvie tout a bengisi bino nyonso bandeko na ye au bolan d'émission le 1er août. Dans le 1er août wana bino so boza wana na 15h. Il faut beaucoup respecter à heure, respect à heure, ils allaient vraiment très important parce qu'ils ont la barbecue, ils ont la barbecue mo comme
Bah, jusque-là, tout ça pour le coronavirus. Alors, barbecue, c'est juste à côté de la résidence. La résidence n'a été. Juste à côté de la résidence, on a tout ça. On a 8 allées du Maine, 91 800. On a l'adresse et c'est barbecue et quoi là. On a 8 allées du Maine, 91 800 dans la commune du Bruneuil, île de Paris. Voilà. Notez bien, toutes les femmes tenues et exigées. Bola tali puta. Donc, bah, signon sur mon colonne bana na biso nyonso ya orphelinat awa ya basi nyonso tokolatisa bango maputa. Mama Sylvie Lutoto, heureux anniversaire na part ya orphelinat les cris des orphelins à recouter ça. To souhaiter joyeux anniversaire na yo. Nouvelle tendance télévision Alain Dele, merci également à Jordan Panzou, merci également à Gédéon Loa qui est derrière la caméra, mon réalisateur Jordan Panzou. Merci beaucoup to Bengipe Fondation Dele au cœur du monde. Fondation Ndele au cœur du monde, tout ça lui appelle Nayo, Botala PK ya bandeko na biso le cri des orphelins awa et que ça là vraiment bien. Vous continuez toujours dans la nouvelle tendance télévision, vous s'abonnez massivement, ne nous appelez surtout pas. Alors yo on s'abonne na occasion émission oyo, au profiter maman au s'abonner. Kobo sanate que nouvelle tendance télévision, tout ça qu'on travaille en collaboration dans les cris des orphelins. Ce que vous êtes, au Kozwanga, au Zwingaïté, au Kozwaye. Botika la malamu, Mbalasima, à la prochaine.